Église Kimbanguiste, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'autorité à l'olenge nyonso bazwami na kamba mokolo ya lelo pour la célébration historique il y a un siècle uta Église Kimbanguiste et Botama 18e anniversaire ya liwa ya Frédéric Kibasa Maliba moko ya ba père fondateur ya IDPS ba activité belé et salemaki na mémoire ya héros ya démocratie o ya tika mabele uta 2003 ba activité yango ezalaki bongo na ville ya Lubumbashi kuna na Okatanga ba détail ya ba élément oyo nyonso bokozwa yango na kati ya édition na biso mokolo lelo KNB News toujours likolo. Mbote Kinshasa, mbote partout dans le monde, merci la fidélité et confiance pour passer dans le magazine KNB News. Édition ainsi que Badi Tikato Fongola yango na Kamba, wapi président de la République accueilli Moko pour participer na 100e anniversaire Église Kimbanguiste, ba autorité ya ndenge na ndenge pe bazali sur place. Bon on a ba détail na élément oyo. Na vert blanc, village ya Kamba na Congo central, Nouvelle-Jérusalem et ambaki batu ya ndenge na ndenge officiel pe non officiel mokolo ya lelo mardi 6 avril 2021 na cadre ya 100e anniversaire ya création Église Kimbanguiste. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oazalaki présent et le la délégation ya famille na ye a encouragé ki ba fidèle Kimbanguiste na bolingo bomoko pe incarnation ya bavalia oyo papa Simon Kimbangu ateaka oyo to bonzeli tata nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye papa Charles Kisolokele papa Salomon Dialungana pe papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba batata pe ba mama bana ya papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu bolingo 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 na kati na bino bandimi ya Kimbangu bomoko mibeko pe misala yango nde elonga na kati na bino pona kosukisa na lingina loba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée accompagné dans sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel ya Kimbanguiste, na même occasion président Félix Antoine Tshisekedi a inauguré qui misé
oyo etongami mpona korendre hommage na papa Simon Kimbangu oyo atika biso wuta 1951. Célébration ya 100e anniversaire église kimbanguiste et ju participation ya bato ebele hormis président de la République tonotaki présence ya président ya Sénat ya Assemblée nationale ba homme politique ya ndenge na ndenge délégation ya famille présidentielle ya Congo Brazzaville gouverneur ya Congo central na gouvernorat na ye bref bato bauti na 4 coins ya mokili mobimba pona ko célébrer journée monene oyo ezali ko marquer premier siècle ya église du Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu masolo oyo ebetami kitoko kiese na kiese ebongo ko bina pe ambiance awa okokanisa aussi okomi na lola match oyo eza kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Il y a 100e anniversaire église kimbanguiste oyo eza célébré mokola lelo le 6 avril 2021 ambiance pe ba difficulté nini ba chrétien ya kimbanguiste bakutani nango mokola ya lelo po bakoma na kamba bolanda na reportage ya Nathan Siata. Ambiance ezalaki makasi awa déjà na cité ya Mbanza Ngungu nanu kaka na entrée ya route principale oyo ezali komema na cité Santu ya Nkamba ba fidèle ebele oyo bautaki de partout bazalaki komata na ba mituka misusu na ba mituka ba personnel pe misusu na ba transport en commun kaka pona kokende ko festoyer na tina ya 100 ans na bango lokola ezali événement moko ya munene ba fidèle kimbanguiste bandimaki kozwa ba risque nyoso pona kokoma awa bautaki partout na mokili mobimba na ba province na poto na Amerika pe na quelques pays ya Afrique malgré impraticabilité ya nzela mais bazalaki molende ya kokoma. Chef spirituel azalaki épargné te po yepe falaki akende na Nkamba malgré nzela ezali mabe makasi mais choix ezalaki te po ezali mokolo ya monene na kokoma na ye chef spirituel papa Simon Kimbangu kiangani asengaki na ba fidèle kimbanguiste nyonso ete ba réservé accueil moko ya malamu na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo koya na ye ezalaki déjà annoncé na ba banderole ba kaliko oyo ezalaki nzinga awa na entrée ya route principale oyo ezalaki komema na Nkamba. Programme ya activité oyo ezo commémorer un siècle ya église kimbanguiste et ezali ko prévoir pe inauguration ya musée Simon Kimbangu na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe activité mususu pe socio-culturelle ezali prévu ko banda lelo ti le 30 décembre 2021 Kinshasa et l'équipe partout. Découvrir historique pe origine église kimbanguiste na élément. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans jour pour jour, Wuta église kimbanguiste ezala créée. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu.
EJCSK en sigle et banda en 1921 na époque où le prophète Simon Kimbangu a déclaré kozwa apparition ya Yesu Christ ou apesa qui est etinde ya kosala ba guérison miraculeuse na tina ya kosunga bato pe côté ya sango malamu na tango wana kombo ya Simon Kimbangu etambolaki non seulement la RDC mais tina libanda ya mboka ye abandaki kosala ba miracle ya ndenge na ndenge guérison ya ba malade résurrection ya bakufi nde bongo akomaki considéré lokola menace pour la autorité belge bango bafungolaki enquête sur ye sima ya arrestation ratée le 6 juin 1921. Prophète Simon Kimbangu a se réfugié qui na Mbanzankamba wapi alobaka que le blanc deviendront noirs et les noirs deviendront blancs. Prophétie à décolonisation. Walande est intensifié qui banquette sur hier. Le 11 septembre 1921, prophète Simon Kimbangu a décidé qu'il se rendre Simon Kozala jugé na tribunal militaire hier azalaka condamné na peine capitale. Kasi asalaka juste 30 ans en prison, il y a haute sécurité dans le soit de 1921 à 1951. Wana akobaki kosala musala to etinga na ye papa Simon Kimbangu akufaki le 12 octobre 1951 na Lubumbashi. Pendant ce temps, colonisation et pekisaka mouvement kimbanguiste, kasi bango babandai ko se réunir en secret. Kilo bazala reconnu officiellement le 24 décembre 1959. À l'époque dirigé par Joseph Diangenda, mwana Simon Kimbangu, lokola chef spirituel de l'église, Uta 1921 kamba ezali considéré na bakimbanguiste lokola Nouvelle Jérusalem, selon révélation et pesamaka na prophète Simon Kimbangu. Tobo sanate ko ye apesa pe ba prophétie ya ndenge na ndenge o ezali kokoba ko se réaliser kino mokola lelo na mboka la biso République démocratique du Congo. Actuellement, chef spirituel l'église kimbanguiste ezali Simon Kiangani Kimbangu, petit-fils ya Simon Kimbangu, oyo abotamaka le jour même il y a décès, il y a prophète Simon Kimbangu. Donc prophète Simon Kimbangu akufi le même jour à la même heure, Simon Kimbangu Kiangani abotami yango azalaka considéré lokola incarnation ya papa Simon Kimbangu. Ya koyeba ezali que église kimbanguiste ezali na plus de 32 millions de fidèles dans le monde. Ezali quatrième religion le plus peuplée na mboka na biso na 10% ya population. Église kimbanguiste et se réfère à la Bible ezali ko reconnaître Jésus-Christ lokola rédempteur ya humanité, bango bateaka amour du prochain, obéissance na loi divine pe pratique ya ba bonne œuvre. Bango bapekisaka ba boisson alcoolisée, ba danse, ba drogue, usage ya ba tabac, polygamie, adultère, fornication, consommation en viande de singe, port ya ba pantalon, taille basse, topé ba look ya mabe, bango batiaka donc liloba ya Nzambe. Lelo oyo ezali 100e anniversaire na bango, église kimbanguiste mobimba elongo na père spirituel bazwami na kamba wapi bazali ko célébrer 100e anniversaire ya église kimbanguiste. Ya koyeba ezali ko autorité belé ya mboka na biso ba se déplacer sur place elongo na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali ye moko présent pour na ko fêter mokolo monene o église kimbanguiste ezwami na plus de 36 pays dans le monde, donc et représentaka RDC partout dans le monde. Kinshasa et l'équipe partout. Papa Simon Kimbangu azanani auti wapi asala nini na RDC, population congolaise ba réagir pe ba pesi makanisi na bango na o etali prophète Simon Kimbangu. Penanga na mona yete. Mais bilembo na ye azala azapenda premier prophète na biso ba noir. Oyo na makambo asala na mboka akota bakasho bakafela babeta ye basala makamwa o mokili obandimaka ye oyo toyiko boya ete ezali anniversaire na ye eza bien mpo na kimbangisi asali mosala na ye ya Nzambe azali prophète noir nkambe ezali lokola lelo nde Yesu abotamaka na Israel ndenge bato twanosaka Israel po place Yesu abotamaka eza lokola biso na Congo ndenge kambe ezali po ezali place bia prophète noir abotamaka baprofesi na gandaka mpo nakendaka na lutundela kuna na mona libanga na ye place bakangaka na mona makila wana ti lelo ezalaka eza dernière histoire
oyo namona. Bon, Papa Simon Kimbangu na yoki na moni na yebi ete me na yoka ndeye na moni pe makambo na ye ndenge na kuti église ke oyo Simon Kimbangu. Ne to mona kai na ba photo mais biso to akibana mike to mona ki ete. En tout cas na za atane eloko moko te oyo ezolobela ke Simon Kimbangu asala boya na zo ebata eloko te. Ah bon. Eza pona likambo te mais po omoni ndenge ba ebisa biso na Bible bazo ba Yesu boye mais pona ye nde na yebite. Na yebite likambo ya sala na mukilo yo. Bon, ou bien ba combat ya bunda bon nazo yebango te. Personne ya Papa Simon Kimbangu nazo ndimake azali prophète oyo Nzambe atindaki na mboka na biso Congo et popo na Afrique. Mais esengeli biso pe population toyebaka ke prophète soki akufi oyo batikalaka na nsima balandaka ligne oyo prophète azalaki te. Et notamment lelo bazosala anniversaire eza malamu. Mais concernant makambo na kutani nango lelo namoni bato bazoleka na photo ya Papa Simon Kimbangu nzembo oyo bayembaki donc eza lisusu likambo ya bien te. Bakomi ko comparer Simon Kimbangu na Jésus Christ. Or Simon Kimbangu azali motindami ya Jésus Christ. Akokokana jamais na Jésus Christ. Jésus Christ azanzambe mais ye azande prophète. Eloko wana eza mabe makasi eza mabe makasi. En tout cas nandimi ke yango na ebisi yo ke Simon Kimbangu azaki ya solo prophète. Po makambo ya salaki lelo tuzomona na ba professeur apesaki eza kokukanaka po na ye moko aza prophète. Mais na sima makambo bazo sala eza yango te. Na cadre ya commémoration ya 18e anniversaire ya moko ya fondateur ya UDPS Frédéric Kibasa Maliba oya kufa uta 2003 ba activité ya ndenge na ndenge esalemaki na ville ya Lubumbashi kuna na Okatanga. Bona na ba détail na reportage ya Jimmy Mukendi et Pesami awa na Nathan Siata. Mémoire ya père fondateur Frédéric Kibasa Maliba, ancien président ya UDPS Kibasa ezalaki salué dimanche oyo eleki 4 avril na mwana na ye biologique Augustin Kibasa Maliba na famille biologique na ye pe politique na cimetière Sapin 2 na Lubumbashi. Après yango kaka na même occasion oyo ya 18e anniversaire messe moko pe ya commémoration ezalaki organisée na paroisse Maria Virginie oyo wapi batu bayaki ebele ndeti famille biologique na ye ba autorité politico-administrative ba députés nationaux ndeti nanu memba ebenga pe lisusu initiateur ya Asbel de soutien na ba œuvre ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo CIDC ba personnalité ebele ya ndenge na ndenge ba notable ya Okatanga lokola Guilain Kenge Kashi pe fondation na ye mwana wesu oyo elembaka te ko soutenir Augustin Kibasa Maliba na ba makambo ya lolenge boye na omeli na ye officiant alobelaki ko yika mpiko malgré ba persécution wana ezalaki moko ya ba valeur oyo feu Frédéric Kibasa Maliba azalaki nango abetamaki anyokwamaki atiamaki mopanzi kasi alembaki te tala lelo oyo misala na ye eboti mbuma tango Augustin Kibasa Maliba zwaki maloba a remerciaki nanu ba nyonso bazalaki présent avant ya kokumisa ba valeur ya malamu oyo tata na ye azalaki na yango na koloba ke azalaki rassembler mutumoko ya malamu famille mobimba bayebaki ye pona musala makasi oyo Frédéric Kibasa Maliba asalaki pe azali exemple ya malamu oyo esengeli mutu nyonso na République démocratique du Congo na kwa na ye alanda pona kotombola RDC po yangonde ezalaki souhait ya père fondateur Frédéric Kibasa Maliba. Akufaki le 4 avril 2003 jour pour jour 18 ans, Frédéric Kibasa Maliba atikali légende na mitu ya ba Congolais. Un homme engagé, un homme honnête. Motomoko engagé, moto ya bosolo,
combattant pe patriote wana eza important pe nakanisi ke ba axe oyo misato pona ye ezali socle moko honorifique po akomi inoubliable lelo pona biso. Frédéric Kibassa, c'est le père fondateur de l'IDPS d'abord. Frédéric Kibassa Maliba azali d'abord père fondateur ya UDPS, donc azali incarnation ya démocratie. Azali mutu oyo a sacrifié ki vi na ye pour lelo démocratie et vanda na République démocratique du Congo. Nasuka kolia pe komela et sukisaki masolo nyonso oyo avec impact na idéologie. Kinshasa et l'équipe partout. Tozonga la ville à Kinshasa, wapi Assemblée nationale congolais a annoncé plénière mokola mercredi 7 avril. Plénière en porté sur loi ya protection ba peuple autochtone topi ba pigma. Voilà la détail na Nathan Siata. Plénière moko ezali convoqué mokolo ya lobi mercredi 7 avril na Assemblée nationale pour adopter rapport ya commission mixte pe ko voter la proposition ya loi portant principes fondamentaux relatifs na protection pe promotion ya ba droit ya ba peuple autochtone pygmée. Proposition ya loi oyo ezalaki initiée na honorable député Rachidi Boukanga Rubin. Proposition yango ezali actuellement na commission mixte sociale et culturelle droits de l'homme, politique administrative et juridique SCDH-PAJ pour un examen nango approfondi. En plénière, commission oyo a présenté rapport naye pe a procéder éventuellement na vote ya proposition ya loi yango. Ordre du jour, il y a plénière oyo ezali ko pouvoir pe lisusu communication, il y a bureau, il y a assemblée nationale, examen pe adoption, il y a ba procès verbaux pe institution, il y a commission spéciale pe temporaire sur situation, il y a insécurité na est, il y a République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Donc la ngambi ya est ya mboka na biso wapi bilan ya batako esalamaki mokola lobi elongwe de 4 à 12 morts. Nathan Siata a pesibiso ba détail. Toyebisaki bino lobi que 4 personnes oyo bazali ba civil bakufaki lobi esika bi ba rebelle ADF nde babomaki bango pe bilan wana ezalaki provisoire pe lelo oyo bakonzi ya province wana babuti ko lobaki bilan ya lobi oyo esalaki ya ba incursion ya ba rebelle ADF na village Maelekwe ya groupement Batangi Mbau na territoire ya Beni na Nord Kivu na journée ya dimanche 4 avril pour la lundi 5 avril 2021 et outi ko matalisusu elongo na 4 morts et commis na 12 morts. Société civile locale ou azali ko confirmer information ou na presse a indiqué que 8 corps mususu été ko la retrouver mokolo ya lobi lundi 5 avril 2021. Bilan provisoire et commis sikoyo na 12 civils ou bakufaki bazalaki tué na babilanga na bango pe misusu ezalaki na ba domicile na bango. Misusu nde bazali porté disparu tisikoyo ba maison ezalaki incendié pe misusu ezalaki pillé ndenge a déclaraki Kinos Katou au président ya ba force vive ya région oyo. Kasi ayaki ko bakisa peke plusieurs villages oyo ezali sous menace ya ba rebelle oyo na groupement notamment Mebundu Baeti na Mamove ennemi oyo azali ko diriger yango. Aïe qu'on rappelle que bah élément ya ba FRDC bazali ko bungisa ba arme na bango pona koluka ko combattre ennemi pour les permettre d'été avancer vers ba civil oyo na yango bazali toujours ko yipsa na ba kondiamboka bo sala effort bo silisa ba atrocité oyo ezali koleka na partie est ya République démocratique du Congo chaque jour batunde bazali ko kufa boy ezali ko sala malamu te bo luka ba solution pour été accord de paix au sinisa ba groupe armé et botambuma pe sous côté armé ko multiplier ba track et permettre été ba groupe rebelle nyonso o ils allaient actifs na région oyo bazonga sima population à vivre na kimi nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Les 5 avril nyonso mokile célébra ka journée à conscience. Pourquoi journée à conscience? Bozwa ba détail na élément oyo. Journée d'origine onusienne, le 5 avril est dédiée Journée internationale de la conscience. C'est la déclaration universelle et à droit de l'homme, méconnaissance, mépris à droit de l'homme, il y a un ennemi ba acte, il y a barbarie ou il y a révolté conscience et humanité. L'article 1er de la Déclaration universelle et à droit de l'homme est le bami que tout être humain naît libre et égaux en dignité et en droit.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Parmi ma mission et ma objectif et organisation des Nations Unies, ils allaient entre autres que préserver ma génération future n'affluer la guerre. Tâche yango ezali mingi penza transition vers culture moko ya kimia. Na cadre ya journée ya lelo mokili ezoréveille conscience ya bayike pe basusu kobeta sete sur tolérance pe solidarité na kati ya bato. Meilleure façon kosilisa ba conflit ezali dialogue pe négociation. Éveil ya conscience ezali nécessité pour na créer ba conditions ya stabilité pe ya bien-être na nzela ya ba révélation pacifique pe amicale fondée na respect ya droits de l'homme. Liberté fondamentale pour la bataillon sans distinction, il y a la race, il y a la sexe, il y a la langue, il y a la religion. Il y a quoi des que conscience des voix intérieures, où il y a qui s'acabisso, ma bé, puis ma lame. La cadre la journée à l'autre, au signe la montagne, so interrogaka toujours conscience naie, y a doit composer acte mon côté mon sous. Ceux qui montagne so azaye ko tenir compte na conscience naie, ma bé ko za mingi te na mokili na biso. Autre le bakité, Kinshasa et l'équipe partout. Na ville province ya Kinshasa soki moto aye koluka ndaku babaya bakoma l'habitude ya kopesa ba condition motu ne tunami est-ce que eza normal bayer akata nombre ya bato bakovanda na kati ya lopangu alors que ye atie ndaku na ye allocation bolanda ndenge bakino ba réagir na micro ya Alpha Molenda pe Beni Mambi. Lelo na Kinshasa pona kozwa ndaku babayer bakoma kotia ba condition okoyoka ozali ekolo nini ozali na bana combien o salaka musala nini po mingi bakoma akozala na bana 8 kati akikozwa ndaku ya chambre salon bana misusu bakomi kola na mituka ya bato na lupango misusu bakomi kola pa ba voisin babayer mingi balemba habitude wana pe bakoma lelo kopesaka ba condition na locataire avant akotisa ye na ndako biso magazine KNB to réfléchissaki na sujet oyo pona kokende kotuna na population est-ce que comportement oyo babayer basalaka soki alingi azwa locataire akotuna ye ozana bana combien ozana batu combien oyo kofanda na bango avant akotisa na lopango na ye est-ce que ezali malamu to mabe ebele bazana ba principe na bango c'est sûr eza normal akatela bango po muna mutazana ba principe na ya viva na ngo bele balinga ba makelele te balingaka donc ba désordre était na lupango bato bele omona boye na ndako aza 5 personnes 6 personnes et rien ici kana ba oyo akuta nombreux ana donc mutu wana osepela na ngoto esengaka azala na montant exact oyo ye moko asepela na ngo bavanda et d'ailleurs ba mususu bazala na ba principe mupaya avant kokota fo ya yeba kobimana ya pe fo yeba parce que ba dépense ya rapé bele na nipa bapaya oyo kutu baza affecté te na kati ya lupango pona ngai eza na ngo mabete ouais eza normal parce que les lots donc bayer aye bisi locataire que ba solo li bon na bon na zana besoin ya 5 personnes les lots ba leki au delà wana bayer zana droit ya osilika ana droit ya osilika parce que ye na ye ba yokana ka ke ba tout 5 personnes so déjà ba comme 8 personnes azana droit ya osilika kini to kimba ya minga ba jeti yana mutu mususu amona garantie ne ya 260 balles na mwana bana neta msu 4-5 yebisanga siko ye moka kota bana bakoma ba fazer ko babiso to bima ba fazer omona me batika biloko wana eza mabe bana eza pena donc ngana webisa banke ba hostel le mo ya mabe de ba hostel mo ka binti omona de ta ba hostel bongo eza ba bango ne baleki bato babanda makambo asima mbongo na moki mais bato bisudu bakute bango bana bala eza bien eza pe mabe. Pourquoi? Ngana koye pa na honnête na lupangu na yo kokota na koti na lupangu na yo nazo futela par exemple le studio ou chambre salon ozomona na yebiso bien na zangai na mwasi na nga esili et après 1 mois 2 mois oyo komona un musu 5 personnes mwasi na nga 6 na nga moko 7 mais obosa na ke na kati ya lupangu wana bloko ayaka kopepa wese na mbongo régie des eaux azofuta mbongo yango mona ka ba pango mususu batu mususu bazana ba ordre na bango mais eza normal te bayer kokoki kokatela moto même à face awa na louvoa awa na coin mutu moko boye aye kofuta la place wana mais ndeko na ye aye azola la libanda au cas où un problème ba okanga nani kolo lupangu te mais pourquoi pas kokata limite te mais na bonne foi normalement na cause la peine ndeko nanga auti un mususu
bokungi kela auti voyage place moko boye naza na temps ya koyamba ye na kati ya ndako na ngai fo nafanda na ye jusqu'à temps que oui charge na ye mpa na ngai esili avoyage azongi esili. C'est ça, il y a un problème de compréhension entre locataire na bailleur. Vous comprenez? Problème il y a compréhension que vous kana ezala bien de façon que tout marche bien. Tout ça na compréhension que toujours la conjoncture oyo biso toujours vivre na kati ya mboka oyo de façon que mutu vivre na ndenge ya bien. Tokanisa ke na Congo tozali na besoin ya bomoko, tozali na besoin ya unité po esengi congolais nyonso alinga ndeko na ye congolais ya kotiaka ba condition boye pona kozwa moto na lopango na yo alors que akobanda kofutela yo ndako ezali malamu te. Tia locataire à l'aise po oyebite lobby yo pe okoki se retrouver locataire ye bailleur. Siko imaginer atuna ba question oyo zo tuna ye oko sepela congolais changer Kinshasa et partout. Édition à Suki Awa. Merci Nanenge Bonde Kolandanga partout dans le monde. Merci l'équipe à KNB News ou accompagné Kinga Mokonanelo na sima caméra oyo. Tozaki na Hervé Zaka Awa. Tozaki na Alpha Molenda. Régie et Simamaki na Timothée KMBP réalisation et Simamaki na Nathan Siata. Toujours na coordination ya Jimmy Mukendi. Ngala bino tukutani lobby na souci moko ya ko servir bino kaka ndenge bolinga. Réalité ya bana kino